Yango. On l'a raté. Il n'y a pas de problème, tu sais. On connaît pas demande. Hémorroïde. Et on dit, oh, il y a diabète. Et oh, nini, oh, le colosime, nini, rhumatisme. Et c'est ça. Tout ok. Bio café et au salade chonjo te leng. Tome la kana bino yango. Force Mbetu. Danger. Maxi Bluff, café original. Café original. Voilà, bonjour, bonsoir, Balandino, soit des shows d'Enar TV, merci Nabao Balandi des shows d'Enar TV. Tu te partager les sous ensemble, kakandé te sur la canabino, papa, maman, Simba, Nabokepi. Nazan li solo moko, maman nabiso abenga na des shows d'Enar TV. Maman lobi des shows bêta li solo, pesa conseil na communauté, quel est le problème? Zala brancher tous les qui na détail. Mais avant tout bêta li solo nabiso, nazangite kope sabino ba bon début de la semaine à tous. Ba onyo so balandaka des shows d'Enar TV nzamba lola batela biso tokutanaka to solo la ekosala bien to beta lisolo ona kolinga ndeko nanga landanga très bien yom tozana besoin okendo sala business na Kinshasa okendaka déjà Kinshasa yaya landa ozana besoin kende business yaya landa okendaka déjà yaya landa. C'est très important yaya likambo ya kisi likambo ya domination. La dominance derrière Bolingo ya Lokuta. Landa Oyoka très bien. Bameli mama lupango. Pour nini bameli nazo peso détail. Yango na biya ya yom tokendaka Kinshasa chapeka amatoi. Ozana besoin kende Kinshasa okendo somba lupango. Okendo tonga. Okendo sala ba affaire. Landa. Ekozala bien. Ekosunga yo okendo kweya na ba erreur ya boyete ya buzoba. Mais avant to beta lisolo na kozanga te ko introduire agence na biso ya mwana mboka Jonathan. Jonathan eza agence ya ndeko na biso congolais ya to se soutenaka entre biso. C'est bien. To koma lokola ba chinois, to koma lokola ba somalien, to koma lokola ba nigérien. Et vous allez bien ya to linganaka. Agence eza ya mwana mboka détail nyonso eza na publicité mais na lingina introduire ngo pona attirer attention ya mutu moko boy. Biso nyonso toza na emploi du temps ndenge moko te. Tantôt yo okiko za na difficulté ya koyeba ndenge ya kotinda biloko to mbongo na famille na yo na nzela ya agence ya mwana mboka okiko sunga yo landa publicité o comprendre tina ya publicité wana nyonso eza na kati explication nyonso eza na kati na banzi otalaki yango. Menga na lingi na introduire yo oyeba pourquoi publicité wana ekoleka awa na chaîne na biso ya des shows d'Enar TV tolanda publicité ya mwana mboka ya agence na biso ba congolais et ki kosunga batu mususu tantôt pa na yo c'est bon mais pas mutu mususu akoza nango posa ya ba négliger raté ba yo karakaka tolanda Jonathan Nael et kosunga bandeko ebele tolandi agence Jonathan Nael ayena makambo ya sikali susu décembre ya ngoyo Noël na bonne année à kanisi ba famille livraison à domicile wenzenandaku agence Jonathan Nael kisinjora yayo koma gite nzala sina kichasa yange yeko taka yanga kisinjora vraiment eye ndako efa pena bailo bana ndako mama pena fandi ba para ba fandi baile vraiment na ndako voilà kisinjora zuyaye bongo pamphile bino bolobi nini agence ezaka ka moko na niveau ya France. Jonathan Nael
agence oyo musana ngwe sa meza ponani livraison à domicile na Kinshasa ezali ke tango za na France oza na bandeko na Kinshasa okomi na posa osala bandeko na provision agence wana atindi azana ba agent na niveau ya Kinshasa bakei na marché ba seri yo ba provision nyonso za na ngoposa ezala mafuta ezala fufu ezala mbisa mai ba sombeli yo timo tukeye tikeli yo na lopango wo mutu tout en France agence yaka moko hein so za vraiment la besoin bandeko no ba lia penda kitoko agence yaka moko Jonathan Nayel agence Jonathan Nayel mais mabiso ka nozo mabiso wana ba famille na Kinshasa ba sepela agence Jonathan Nayel wende na ndako Voilà, na banzi oyoki détail nyonso eza na kati numéro na yepe eza wana agence na biso ya mboka. Merci na kolinga pe na encourager ndeko moko so oza na besoin ya ba publicité na yo eleka na chaîne na biso ya Desho Denar TV. Benga Desho Denar TV numéro yango wana okozwa ba détail en privé. Merci beaucoup Tobeta Lisolo. Maman na biso alobi papa Desho na landi masolo no ya to ya ona sepeli na peso lisolo nanga obeta. Quel est le problème? Maman lobi des choses, biso tokima to ya na Belgique, ça fait longtemps. Ya on tolo ba mikonyo se ya tobima Congo kala. Ndenge Congo etikala kokoma na sima, yo yebite makambo ebele. Donc il faut faire attention. Tout là c'est nous mamba ba criminel, ba assassin, mamba muyibi, mambo ya ba kisi nyonso tolo ba yaya. Maman lobi des choses, na époque ya Mobutu biso to servaka, na époque ya Mobutu, tango epakeye Mama bimamboka akima baya azana Belgique. Problème eza mama lobi des choses tozalaki na mapangu mibale na Congo RDC. Moko ezalaki ya mama na biso moko mususi ezalaki na compte ya famille. Bref, mama lobi des choses na poto awa na divorça mais tozalaka bien na papa bana ayaka pe kotalanga tosekaka na biso tout consort na cadre ya bana. Toza wana. Mama ke Kinshasa po akendo teka lupangu na epo e komaki kobeta comment dirais-je et comment qui ko benda ba problème oui ndeka famille za rasu ba ko vanda na lupangu ko wela ne bandi alors maman mona ki mieux ateka lupangu na ye. Bref, du fait que maman alongwa na Congo kala famille mobimba bakima muto asiri na Congo azala kité maman na biso ayebana kina abe moko na RDC abe wana nde apesaka ye relation na commandant ya la police oya koyamba maman na Kinshasa. Webika ndezalaka mama akima mboka kala kokende Kinshasa yo ebina ba situation ndenge komi mwa kobanga mama soli na abe sunganga yo mutoza na Kinshasa est-ce que na oki kozala a contact na nani to nani oki kotambusa na Kinshasa en sécurité po ba problème komi ebele. Bref, abe apesaki mama relation ya commandant moko ya la police. Bref, mama kiti Kinshasa bakutani na commandant la police mais avant mama kita atindelaki mbongo na Kinshasa bazulaki ye nani comment dirais-je chambre apesaki mbongo na abe apesi na commandant ya la police wana bazuli mama chambre. Mama préféraki à se confier na ndenge azwaki relation pa ya abe amonaki keza relation ya bien. Bref, papa commandant azuli mama chambre na hotel, mama akitaki ake na lupango ya famille etonda bato ekomi na pokwa commanda ayo kozwa mama amemi mama na hotel iska mama kolala chose grave. Mama lobi des choses tango ekomi na era kolala na ebisi commanda merci boloko ekomi pokwa tango na kolamuka na tonga na kosala ndenge ko s'arranger na bango pona makambo ya ba déjeuner kolia et le reste. Commanda abi non t'inquiète pas ngape na olala aw. Mama abi des choses mais tango ya ebisinga ka kolala okolala wa ndenge nini ngana za mwasi. Commanda habité, t'inquiète pas na zuba chambre, mi bale. Moko ya yo, moko yanga. Toza a. Maman a des choses du fait que yemo kwa expliquer ki na tuna ki commanda depuis na zaina Belgique to banda ko solola avant na ya. Aebsa ki commanda nga na za divorcé tout consort commanda yo kuna ndeni commanda binga na za marié na mwasi na bana. Yango maman a des choses tant alobaki azu chambre mususu à côté na mona ki on pas grave na ebité pourquoi parce que na ebisi commanda oko kende non parce que na moni hôtel les a bien ba sécurité baza na se na ba policier et ko déranger te est-ce que pourquoi pas ozongi okendo la na ndako commanda ya la police habité
ngana rola nanga awa tukozala nayo awa problème ezate. Bref, maman lobi de show na kipaki ya mote parce que zala ki choix oyo ye asalaki. Voilà. Balali commanda azolala wana, mama pe azolala wana. Mama asali une semaine na hotel. Na kati ya une semaine kosolola na kosolola. Amour ekotaka te sa nini? Oh de show. Na ebite ba mama bokenda Kinshasa kolinga to bokenda ba voyage. Bokenda Kinshasa business to bokenda kolinga. Kote openga na comprendre te ya. To beta lisolo ha, to beta lisolo. Yo pe kena ba réflexion na ndenge na yo. Mama lobi de show. Komanda bandi ko draguer, abandi ko linga mama na biso. Mama bi de show na bandaki ko boya mais une semaine après na comprena kite. Yena komanda amour ekotaka te sa nini? Mama komi mwasi ya komanda. Toza awa. Yena no linga na benda ndeko moko matoi. Mama surtout basi to beta lisolo eza ya basi. Soki eza ya mibali to loba mibali. Soki basi to loba basi poto zala tout droit na ide ndenge lisolo eza. Yaya okenda Kinshasa okenda business okendela mibali te. Yaya okenda Kinshasa okendule kolukelo kosongolo okendela ki mibali te. Il faut faire attention. Mais landa oyeba pourquoi balinganaki. Pe balingani ndenge nini. La domination kisi. Yaya sozo kende Kinshasa pona nini to tambola na bato ya famille na yo. Ozu ba oncle na yo bazali. Ozu ba garçon en famille bazali. Et nga pe na kamora soki oke peut-être na Kinshasa boza déjà na ndako bokenda koluka nini na ba flat. Eza pe ba question à savoir. Pa na bino ezali. Yaya ndako na bino ata mai etangaka eza pa na bino. Okolala na kimia po eza pa na bino. Na ebite ba vantera mikolo so oke Kinshasa ndako na bino pende eza nango yo ke na flat. 10 jours ya flat 100 10 jours epesi combien? $1000. 100 par jour. 10 jours, $1000. Mais tant que matavion zongi otikeli papa na bino $200 na maboko. Pisa nga réponse kote wana. 10 jours ya hotel $1000. Tozongi na calcul. Mais tant que luko matavion po zonga na poto otiki $200 na famille. Basi d'Africain balobi mampara. Omona te yuma. Yaya to bulaka te. On a 10 jours wana vanda na maman na bino na papa na bino vanda na famille. 10 jours wana tango matavion tikeli papa no $1000 na maboko. Mais c'est mieux. Yo ke vantar na Kinshasa ya kolala na flat. Ba tapage ezangitina. Mais pour matavion zongo tikeli papa 200. Au futi $1000 na hotel. Na flat. Des shows. Non. Yaya to meka ko comprendre. Moutorolala na flat, sauf que moni condition ya pas na bino eza bien te. Ça, je suis d'accord. Mais ba msuso oke de pena be pa na bino ndako eza nango. Flat. Jika. Mona poto. Yaya buzoba. Buzoba yaya. Na bandel nepso pa na bino atama yetangaka. Pa na bino eza pa na bino. Lia esika papa no aza olali na kimia. Tobeta lisolo. Maman lobi de show tolingani na komanda. Balingani na komanda. Maman asali séjour bref. Azongi. Ne balingana na komanda. Maman lobi de show. Tant on a yoko zonga tobando sola na komanda. Maman akeli susu Kinshasa. Bolingo ezo continue. Bolingo quit. Question ezalaki nini. Maman lobi de show. Tant on tolingani na komanda wana nazalaki. Sokinga na siliki na problème par exemple. Nde ba discussion ezalaka. Komanda soika kabi bon. Yo linko yo kelangate. Ziana benga nani mama prophétesse nanga na ebise. Mama prophétesse au commandant la police a bengaka. Maman na biso ayebaka te za prophétesse nini. Ayebisa me laksanga no mama prophétesse no bengaka ponga pena sola na ye. Mama tikala ko sola na ete. Mais chose grave. Ezaki soki kaka papa commandant bengi prophétesse. Mama maela mutu ebungi. Soka bika ke na benga mama prophétesse. Soka kaka soli na prophétesse na téléphone. Maela mutu ya mama esa nini ebungi mama komi silence. Bref. Bazo continue bolingo maman eko zonga et eko sala ke deuxième lupango ya famille il fallait battre kango maman loko azaki na nous prêter lupango kune zo bimsa toujours ba problème bazo futanda koute ayebisi mobile ne komanda kende kota elanga ba problème ni nezo le kana lupango kuna batu balingi ko futanda koute ça fait quelques mois mbongo nda ko epesa mate kende ko lukelanga solution loko ayo za na Kinshasa en entendant na bongama na eba ko ya lisusu na kin bref. Papa commanda akekuna ya lobaki akende ko tala aluka solution asola na bango po bafuta mbongo ndako
Commanda ake kuna abimisi bato. Abimisi bato. Azui lupango ache policier na kati ya kengela. Toza ao. Maman lobi de chaud. D'un coup comme ça, bazo benganga ke non na lupango babimisi bato. Na bengi papa commando non na bimisi bango parce que na moni bato wana ndengo lobaki ba ofuta te na bimisi bango. Moi c'est abime. Na yebisa ki okende ko lukande solution et non plus obimisa bango. Bref, bazo sola na commanda, maman azo bonga mapo akende Kinshasa. Maman na biso akomi na Kinshasa, tant voyage ekoki, maman ake Kinshasa, chose grave. Kokoma na lupango, lupango kune boti ba problème. Commanda a triqué mikanda ya lupango. Asali yango ndenge nini, mama yebite. Ya Kinshasa, tout est possible. Commanda la police na lo baza commanda mikete, ba commando ya ville ya Kinshasa wana. Ba commando ya minene. Azwa ki connaissance wana na abe. Ya catholique na niveau ya Kinshasa. Abenda kutanisa ki mama na commanda wana. C'est pas des commandants capitaine ou colonel, des commandants. Ba commando ya likolo ya ville ya Kinshasa. Faut faire attention. Na nyonso e salami, mama eko comprendre na sima, c'était la dominance. Muto ya bande ko benga na téléphone prophétesse wana. Mama ebite soki ezaka prophétesse to nganga to nani. Sadi soki kaka bengi muto wana ata mama banda o ganga. Mama kiti. Mama za asunelo ko lobate. Bref. Policier ABC commandant ABC non lupango wana ekoti ba problème, lupango wana bateki tout consort bateki lupango ndenge nini. Commandant a maniganse lupango ya mama ateki. Nyonso wana ke na mama nini dominance. Ya kitisa ka mama. Mama lobi de shoto komi kuna lupango ekoti mobulu na minute bazolanda problème ya lupango na justice. Mama bi de shoto tanto solina commandant. So eka na lingna ganga, yeso abenka prophétesse wana histoire isili. Mama mataki avion azongi. Mama bi de show des fois nazara so eka na ke Kinshasa, so ki tozana ye na yo karailo rote na si karate. Mais soka azongi na Belgique, mémoire est telemi. Mémoire est telemi, azoe bate qu'est-ce qui se passe? Na présence à commanda, maman si karate, mais soka comme na Belgique, maman comme au katana. Ko katana sko ya téléphone, ko ganga, ko koma. Kuganga kukoma. Mais maman soka ke Kinshasa devant commanda silence. Chose grave. Ya soukande ao lupango ekei. Maman kendaki asoli na commanda lisusu pour la deuxième fois. Basoli na commanda maîtriser maman na Kinshasa. Maman bi de show na olingo beta lisolo po likambo kisi o bozolo beza vrai. Na minute ba meli maman lupango maman zo ebate asala ndenge nini. Lupango ba meli soki azongi na Belgique azo ganga azo koma ba message mais soki aza na Kinshasa aokoka kolobelo kote na minute maman azo préparer le soir kende Kinshasa po kende kolanda mamba lupango na nani ya meli commanda meli lupango ndenge nini na sima bolingo commanda meli lupango na sima ya bolingo ya lokuta ya bolingo ya kisi yango toloba mikonyoso soko uti déjà comment dire soko ke Kinshasa ya tika ko kende ko michaka na exposition mututu fwa eba ke yo uti kin comment dire mututu fwa eba ke yo uti poto ba famille bazali pourquoi pas se confier na famille na yo moko ba lukelo place voilà ba erreur eza pa maman lobi de chaud na se confiant ki na abe po abe to ebani na ye bien na préféra ki naza na mutu moko oya ko sécuriser nga voilà côté ko luka sécurité memi maman ke kota na bolingo ya kwiti bateki ye lupango mais question eza na kati maman lobi de chaud na ye bagate soki na komika na Belgique kanda emati mémoire ezongi mais soki na ke na Kinshasa tozana commanda wana boy nazara na lilobate libosone soki na nika na silika azwaka telefone abize yana ipsa prophète nanga na expliquer makamni yozo sala soki kaka sololi na telefone na prophète wana mémoire mama kimi na ndenge mama kolongwa Kinshasa azongi na Belgique kaka na Belgique nde mémoire ezongaka oyo azana mato ya koka saini oyoki na minute mama aza ko s'apprêter awa na 2021 azo kita lisusu na Kinshasa bakende kosukisa dossier ya lupango jusque là lupango solution ezate papa commanda Amélie Lupango dominance à qui c'est na kati alinga mama bolingo lokuta mama lobi de show même mobile nanga tozagane awa na Belgique papa bana to silana mais ayaka to sekaka mais depuis to lingani na commanda wana na lingi ko sentir ata papa bana te même pas ko ya kotala bana
alingi sute mobali na ya na ndako me kala papa bana bandoya atali bana baseki akei me depuis alingana na komanda alingi su ko sentir papa bana te yaya qui se ko éloigner on a batu nyonso ba fungolo mémoire c'est comme ça yo mama na biso abi de show beta lisolo na bande kwa basi ba mama o bakenda Kinshasa yaya keba ton bazwe baka ke uti poto ba ebindeni ba ko manipuler tolobeli mambo trop ya bakisi ya babiloko ebele mama ba melie lupangu ya mobimba na Belgique akoganga azokoma na telefone mais so ake na Kinshasa ba bengi prophète tanga obenga prophète mama mémoire ebungi na ndenge akomata avion azongi Belgique asuto kaka pe mais nazongi makambo na kende kusala mais nazo comprendre te yongo abandi kokoma koganga tension domination kisi yayo kenda Kinshasa surtout ba mama keba bokeba na ba relation ezangi mutuna makolo yaya okenda na mbongo no ya passe okendo sala business bakoliango na 1 mois ozonga na poto okangi mbongo après 10 ans 15 ans 20 ans ba okende kolia yango na 1 mois 2 mois 3 mois basilisi mais yo okangi yango na 20 ans oya sana mato ya koyoka sai nini oyo kezana ba mame belé bake Kinshasa bazongi maboko pamba bale na Kinshasa bale mbongo na mibali na Kinshasa ezana ba mame belé bake kotonga na Kinshasa mbongo alupango mobali ya escroquer na Kinshasa ezana ba mame belé bakenda ipo bakendo sali sa famille mais mbongo wana koti na ngolo yenge tike kutu pa zonga na poto akomi ko benga baninga po ba déficit azonga yaya faites attention tolobeli makambo yo trop ndeko fungola misu tamuzo kende Kinshasa keba na tapage keba na ba relation ezangi mutuna makolo mususu balinga kieka po bamona indenga azobimisa mbongo na sac basengie mbote apesi mbote basengi numéro ya téléphone apesi ebandaki wana yaya keba tolobeli ba sujet ebele voilà autre ngé tuloba pona mama na biso yango wana yaya fungola misu lupangu bameli pona bolingwa lokuta lupangu bameli lokola déjà commanda eba eke mwasi wana azo uta poto azo ya pona mamba lupangu na ye commanda planifier ki déjà yaya oyeba te yozo kanisa muntu wana azo ya koyede yo nzoka si a planifier po ayebi ke ozo ya Kinshasa ayebi eloko nini ya mutu ya oyo yozo ya kosala kolinga te ko devancer projet na yo so yebisaki muntu yaya kende na discrétion muta yeba te okesa anini lobaka ka ke nazoya oya kosala nini yebani te metango so pesi projet keba mutu moko ko devancer yo na projet wana basali yo plan ya mabe keba baki ko bongiselo mutu moko kaka boya ko kwisa yo bali ya yo mbongo keba mama kende ko teka lupango na sima lupango akezwa relation soka kote na ba relation na te me ba meli lupango te mais na mincho ba meli lupango pourquoi po akota ki na ba relation wana soko senga ki famille no ba aider yo enga ezala boete mais du fait ko yebisi secret no na mutu alibanda asaleli yo kaka plan machiavélique ndaku ba meli esali mawapasi na soni mama lobi de show na yaka ko ganga ka soki na komi na Belgique mais soki naza na Kinshasa devant commandant wana bouche bée mama komi mou douce mouton alobara na ete mais soka komi na Belgique mémoire etelemi oya zana mato ya koyoka sai nini yaya lobi ozana besoin kende Kinshasa la discrétion koyebisa mutelo ko kendo sala te kende sala makumbune ko sala zongi. Voilà autre wana, merci beaucoup. Partagez votre émission yaya to partage à Masolo, c'est très important. Je suis là pour vous. Numéro na wana benga biso na basije to beta basije tout. To sola Masolo nyonso. So zana li solo a bien ya bien to beta. Numéro a de show wana benga biso na de show de Nar TV. To yamba o yaya so zwinga te insister na koyambo kaka. Donc voilà tout ça wana pour Nabino, merci beaucoup. Aimez votre émission, partagez ko ça la bien. Ezalaki Abino, humble serviteur, l'homme de bonne foi, Zala branché, bah émission Zakoya, puis sa réponse, ciao.